la chaîne qui vous édifie. Mot du groupe Sans Souci. Rapidement, nous appelons l'un des représentants du groupe Sans Souci pour leur mot. Les enfants Bobong Samon Abino, qui sera accompagné du mot de la famille. Famille, chers artistes, chers amis et connaissances, à vos titres et qualités respectives. Pela okota bana ona liste ya ba orphelin liboso na yo tata. Tata boti akei. Mais tata na zone di mayo nzambo yo kufa katoza na bomoi. Ozana makoki ko batela bango. Oyo papa Jean-Pierre akokai ko salela bango te nzamba bomoi. Kolanisa mana ba capacité to makoki ko pesa ye. Ya wetsepele pesa mela bana oyo ko ute pai na yo. Na bombi bango na sia makila na yo nzamba. Lien mon côté ya famille. Après la disparition de papa, kolo eko akosala bango passe. Tika ba simba manakata loboko na yo. Kolo na pekisi esprit nyonso ya ba nécromancie, molimo nyonso alata kabatu. Kolo pona koya ko bimela bana. Kolo ba mona te libota oyo tata. Il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous voulons Seigneur, bana oyo tata, ba revete tata oyo ezaya yote. Toute leur vie na confiance we pa ina yo na kombo moko pesa mela biso poto longa o ezali koloba kombo nyonso dont la Bible dit tout ce que vous demanderez à mon nom je le ferai. C'est le nom puissant et glorieux de notre seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur. Neto bondela ki pona bana pe na kondima tolobi amen. Merci Aya. Ok, merci. Comme il faut réfléchir spirituellement et artistiquement, spirituellement, je crois que Omonier Nabiso, Ozali peut collègue Nabiso, mais pasteur Monene Yamboka Nabiso, pasteur de la foi, Aouti Koloba Yango déjà. Mais pour l'Italie, artistiquement parlant, ici, occasion voyez, et j'allais pour ça la keto se remettre un peu. Et vous zoomez. La chaîne qui vous édifie. Na bandeko na biso ba internet au bazola na biso de part et d'autre na Angola, Brazzaville, République démocratique du Congo, pourquoi pas na Atlanta na Canada. Les autres SM que tous un événement mo kaka o les événements mawa. Les événements c'est monté que les événements mawa pour na matanga na biso ya papa to ndeko na biso to yaya o to bengi na kombo ya pour de chasse. To bandi to zaki lelo na kati ya cinquantenaire to yeko bimise la morgue ti ba yo ko exposer yango Charlie Kanga za na kati machine bandi ke a relaxer so image ya cinquantenaire to biso moto vivre non commet to na ba ndeko ba artiste bazaki na kati kuna to landa. La chaîne qui vous édifie. Tika via kindumba. Mon frère, tika vi ozo tambula nango wana. Tika ba problème na ba tu ko wele le loko te bien aimé dans le Seigneur. Na yoki même s'il vous plaît bandeko, na miche na milliers, lokola frère na bino, lokola église na katikati ya village. Na yoki même ba conflit na ba internet pour na groupe sans souci. Bien aimé dans le Seigneur. Na bandeko boza na kati ya groupe sans souci. Na bandeko boza na kati ya groupe sans souci te. Tous à la carte reconnaissant que c'est papa avait créé un groupe pour que biso ba nyonso oyo. Tamsupotolié banapena miso ba poto bandozwali sungi tozana. C'est important d'abord otokoza nango lokola souci ezato mona ke nini tokoyi ko sala pour que lisanga o kolo na kufaki atikelaki ndeko akei na wele lango pona nini soki muto batikelaki officiellement et pas na ye moko papa lelo ya kei bongo soki batyenga président soki batye yo président top est-ce que ngana ototika l'éternellement
Bien-aimé, towele la nini? Towele la lola bien-aimé. So raté lola teli felote. So raté lola li felo okenango sans condition. Et c'est le temps où Seigneur na biso doit se préparer pour le salut. Pour na lola tant aux ans bomo. La Bible dit ceci, après la mort, ce sont que nos œuvres ne témoigner biso. Va juger, va ebisser, c'est fini. Va condamner. Christ asa voka na tango ya wazo ebisayo. Ne kwa groupe sans souci. Ancien na ba nouveau. Christ atininga na ebisayo loko eloko pamba ka. Frère na we loko te azaka pamba. Na bande kwa kana, na ba oboza, na ba oboza te. Bible lobby, fils de l'homme, j'étais établi comme une sentinelle. Kanga, son mutayoki, gloire à Dieu. Yoko zala épargné, il est passé épargné, mais soka yoki te. Makila na ye, ekotanga malikolo na ye, moko melikolo na yote. Bawele la moweite. Bawele la keloko moweite. Dans katikati, dans un prédicateur, il y a parole pure sans mélange. Amen. Andeko bazana kati ya groupe sans souci, ce sont mes frères, mes sœurs. Ba ope bazali, baza ba frère na ba sœur. Bref, rachetons le temps. Na suisi awa ndeko bomola mutema. Luka église a solo o sambela. Tambula na kobanga nzambe. Na domaine nyonso ozali banga nzambe. Soko bangi nzambe, nzamba kopambola yo. Tika nkolo oyo apesa makanti pa papa na biso sans souci. Nzambo oyo lelo asepelaki azwa notre papa Jean-Pierre Poto sangana awa. Azala na bino nyonso na kombo Yesu Masiya ya Nazareth. Amen. Soyez bénis. Merci. Merci beaucoup. Nous allons appeler ici les présents le pasteur Papilunda Basambele Abango. Pasteur Azali a commis déjà. A commis comité. Nous allons réinviter le pasteur de la foi, Bissobana Kodev. Vous allez toujours réinviter Soussou. Bana Bokita Lomba, nous allons courir derrière les temps. Bien, merci. Merci. Amen. 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 Encore davantage. Olinga bana na we mingi usala nyonso pona bango obima koluka pona bango ndinga na linga bana nanga mais que ça peut arriver aussi bana no orphelin bana no batika na ba orphelin na lingi siko yo pozwa conscience na osambela pona bango Bible zoloba soki a maltraité orphelin to veuve bana na ye baotika la pe ba veuve moi bana ne baotika la ba orphelin moi si na kotika la veuve c'est écrit dans le livre d'Exode chapitre 22. Amen. Et on a une sunga yo bien aimé dans le Seigneur na lo bazana souci bano kozanga papa eza facilité kozanga maman eza facilité ezana bano babimaka celui qui a gros sera lui même sambela ko bano lo bana nzamba ko mabana sambela bien aimé quand on zo sambela nzamba kanisilo ta bana na yo Zambo azo sonde mutemo nazo mona combien zo senga secours parce que c'est lui qui est le défenseur des veuves et le père des orphelins azala katina ba onande kwa zali na yeko tonda yo pona pela okotsa bana ona liste ya ba orphelins liboso na yo tata boti akei mais tata nazo ndima yo nzambo yo kufa katoza na bomoi ozana makoki ya kobatela bango oyo papa Jean-Pierre akokai kosalela bango te nzamba bomoi kolanisa mwana ba capacité to makoki okokai kopesa ye yawe tsepele pesa melabana oyo ko ute pai na yo na bombi bango na sia makila na yo nzambe lien moko te ya famille oyo koki ko nyokola après la disparition ya papa kolo eko ko sala bango passe tika ba simba mana kati ya loboko na yo kolo na pekisi esprit nyonso ya ba nekomasi molimo nyonso alata kabatu kolo pona ko ya ko bimela bana kolo ba mona te libota oyo tata
il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous voulons, Seigneur, bana oyo tata, ba revêter tata oezaya yote. Toute leur vie, na confiance pa ina yo, na kombo moko pesa mela biso poto longa. Oezali koloba kombo nyonso dont la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est le nom puissant et glorieux de notre seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur. Amen. Merci, Aya. Ok, merci. Ya ndeko moko ya libota to moninga moko ya quartier to bengi nano moninga moko ya quartier to ndeko libota oza témoignage avec avancé na nsima nde tokozwa témoignage ya artiste moko témoignage ya ndeko moko ya libota to moninga moko ya ye soki aza te toloki na témoignage moko ya artiste voilà mpona baartiste tobengi président Mbali Osombo oyo mpe azalaki moko ya bavice président ya association ANTPC. Merci, merci. C'est. On a YouTube, on va s'abonner. La personne nous a dit merci. Pour les loyers de la personne. À quoi qui m'a été Mali. Oya lali wana donc. Wabe amutu na masa ngai. Agasi bana baebi. Ese binanza mina kutango binana sala kaka na mona masa. Aka bina camarade na ngaloba mingi te. Les seuls comédiens et puis président les musu. Oya yaka kolanda ngale musu na répétition et puis ngana kenaka na répétition na eto sala kana yi. Batumuni baebi, batekolanga baebi, baki baebi, batutu donc. Azaki musika na voyage. Moko baebisi ngo babengi nga baebisi nga en tout cas na sala 3 jours na lia raté donc pasi na motema nga ko raté nga ka mukabolingo mingi wana ka mutu na nga lali wana masala ngai pena donc azaki motema moto makasi donc akokaka choc te azalaka na ebi akoka choc te mais nazalaki le seul mutu azalaki ata siliki nga na oyebi ndenge na dimi na kai fifo lobaka ke aza na raison non azalaki pene mafoti na ye soko mosu olobi na ye mpe omona mpe aboyi kaka aboyi atie na nzela biso nyonso atieki maître tita kosuka na ye kaka nga bia maître toza artiste artiste oza artiste oza makambo ya bamaître ate maître sesila artiste toseki na biso tozo courir vers le temps eloko na ngai naloba kaka eloko pasteur auti oloba na biso awa de la foi biso baartiste nyonso tu tozala na bolingo eloko na ngai naloba kaka botalaka bino moko tobanda ane oyo baninga nyonso oyo batiki biso biso tu totelemi awa ata ngai nauti wapi voyage yango wapi naza eloko te liboso na nzambe naza eloko te nayaki na nzela ya avion oyo ezanga bamiso mais nakumisaki nzambe na aéroport nabi merci nzambe osagisenga 3 avion mpona kita benela ngai bandeko na ngai baleki na biso bayaya na biso torespectaka bavie na biso ntonga nazoloba vie nga moko nakokisi 43 aza ya mosala bongo siko bavie na biso lokola bamasumu baza wana boni bandeko na biso bagrand frère bazali ezali ebele awa mosusu ntango biso tobandaki bino bozala ye te mais biso nde totrace nzela mpo bino lelo boya tolingana towela nini tozowelela nini
toye banzambe biso nyonso mukolo pesa mwana muke respect oyo ezala réciproque ofinga mpe mwana muke te mpo soko mwana muke ya lelo balobi yo lelo tokosala yo 12 soko mwana nasali yo 12 biso mpe mikolo tokosepela te tokokotela ye moninga na biso 9 mpo bino boza 12 biso toza ba 9 donc ekosala mpe te me tozala kaka ke tozala na bolingo biso nyonso adieu président Poudre. Merci à l'artiste et nos comédiens, Nalinga Bino Mingi. Merci, je vous remercie. Bon, nous allons en 30 secondes. Pour les restants, c'est à Koufi Nanzela, il y a Bishop à théâtre. Pour les restants, ça sera à théâtre, à Bontame Montala théâtre. Ce qui pour les restants, c'est là à Komi Montala théâtre, pour Bouillon Beko, ça sera un groupe de théâtre. Alors, pour les restants, c'est à quartier. Quartier la biso na mbiza ozone. Alors, tant qu'on a reçu l'idée de faire la groupe Bouillon Beko, ne pour les restants, ba quartier nyonso ba eti ko cadrer na ko pouye groupe o po groupe yo go te kende le posto. Alors on il a bisake bino que pour que restas atamo na ngalema. Pour que restas abotama na ngalema, pour que restas akoli na ngalema. Alors ko ya yesi ko ba commune mutusu ko fora ba commune mutusu tango amona ke sengo ya théâtre tamu yo be ko te da nota la théâtre ne epese porte la kota la théâtre. Mais pour la côté de la théâtre, il y a beaucoup de gens qui ont un groupe pour le cité. Ajouer un groupe pour le cité pour avoir un entourage et un zone na base na minale automesaki la bango. Mais pour les stasi à sa ligne auto, à quel compte à la groupe sans souci. L'angoine est là que évidemment le communiqué. Merci beaucoup, nous avons pas groupe Mouyombe Gauche. Pour clôturer série à témoignage, moi na lobby à Goti Kate alingi a témoigner pour na papa na ye, pour na papa na bango. Donc on peut essayer 30 secondes. Le rôle là-bas n'a besoin d'un mot, mais le rôle de témoignage, on doit dire c'est 30 secondes, moins d'1 minute pour toujours courir derrière la montre. C'est sa fille aînée qui vit dans moi dans la épée à Mobile. Qui dit ça, maman, qui t'a dit? Papa Zalaki, papa moko malam pour le biso, pour na libo banda kosanisa. Banda sa ba réunion de famille, andal babo za bo moko, boza ba na libota moko. Surtout nga banda ko benda nga mato ya yoza ya yoza ya. Nande ko comprendre que ndo kandi papa okende. Yoza ya fo lobaka. Gangela kabaleki na lori koyo kate. Fredeli koyo kate, papa on ko préparer nga déjà. Yango lelo nazengi papa, un bon papa. Courage. Vous comprenez le mot historique, applaudis-toi, encouragez. Ça fait mal. C'est sa femme qui va l'accompagner pour montrer que moi, on biologique, moi, on artistique, merci beaucoup. Nous passons directement à la biographie. Non. Retournant. Poste-nom Mansoni. Prénom Jean-Pierre. Il est né à Gombe Matadi le 23 juillet 1964. Fils de Mansoni Ambroise qui est décédé et de maman Laouvoka également décédée. Originaire de la province du Congo central. Territoire de Mbanza Ngungu. Secteur de Gombe Matadi. Père de 4 enfants, dont 3 filles et 1 garçon. Études faites. Obtention de certificat d'études primaires à l'école primaire Gombe Matadi. Secondaire. Il a obtenu son diplôme d'État dans la section scientifique à l'Institut Bukama à Lingwala. Études supérieures. Il a obtenu son diplôme de graduat à l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA en sigle, donc ISTA Ndolo. Profession, artiste, comédien et catcheur.
ndeko Poudre de Chasse azalaki artiste comédien pe toyebi ye pe azalaki moto ya masano ya bitumba quartier. Comme nous courons derrière le temps pour passer directement dans la filmographie. Ce qui toujours se fait là, il a beaucoup bravo l'artiste parce qu'il a beaucoup fait sur le plan artistique. A sali ba œuvre artistique est belle, a tourné dans ma film est belle, dans ma pièce est belle, entre autres. Pourquoi docteur, Bijou Nanga, le cœur de l'homme, mon enfant, Makila Nanga, double face, égalité de sexe, moto, Azaka Kamoto et tant d'autres. Ça c'était Biloko, ma pièce Wapi et Asala étant qu'artiste. Vu Moussala Mounene, Pemalamu, Makasi Asali, nous demandons maintenant, ça c'est la cérémonie purement artistique, nous demandons à tous les artistes présents de se lever ensemble, nous allons applaudir pour ces œuvres. Comédien, t'es côté le matin, artiste comédien. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort? Bravo l'artiste. Bravo Poudre de Chasse. Bravo Président Poudre pour le service rendu pour la nation. Mot du groupe Sans Souci. Rapidement, nous appelons l'un des représentants du groupe Sans Souci pour leur mot. Les enfants Bobongsa Monabino qui sera accompagné du mot de la famille. Famille, chers artistes, chers amis et connaissances, à vos titres et qualités respectives. Sans Souci d'Afrique, pour rendre un grand hommage au feu président Poudre de Chasse, Jean-Pierre Brekuna Mansoni. Le président nous a quittés depuis le mardi 8 novembre 2022. Cette nouvelle nous est tombée comme un coup de tonnerre. Et il nous faudrait longtemps pour réaliser qui est réellement parti. Le feu président Poudre de Chasse fut notre président pour ceux qui ne le savent pas, l'homme qui est aujourd'hui dans le cercueil, c'est lui qui depuis la disparition de Mathieu Matondo Matéa a assuré avec brio et professionnalisme la gestion du groupe Sans Souci. Il a assumé cette fonction depuis le décès de son leader. Depuis le 23 juin 2009 jusqu'à sa mort. Il a rendu au groupe Sans Souci en particulier et au pays en général à travers ses prestations cinématographiques de haute facture diffusées par la chaîne de référence Antenne de ta famille. Des acteurs et apprécier ton travail. Nous sommes là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Tu es parti avant nous, bientôt, trop et très vite. Mais ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes une poussière et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. Pendant ton séjour ici-bas, tu as cultivé l'amour et l'amitié que le feu Sans Souci nous a légué. Comment les oublier? Comment oublier un ami fidèle et généreux, aux qualités incommensurables, un père attentionné pour ses enfants. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Et pour mieux surmonter, nous n'aurons qu'à nous souvenir de ton sourire, de ta bonne humeur et de ta bonté et ton éternel optimisme. Repose en paix.
Va en paix, chère poudre de chasse. Nous ne pouvons pas terminer notre mot sans témoigner notre reconnaissance et gratitude à toute personne qui a assisté la famille biologique et artistique du défunt en apportant une pierre de plus, afin que le feu poudre de chasse reçoive les hommages dignes de son rang. Nos remerciements s'adressent à la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi, à la NTPC, au président Massoumou Debrende, au président Elombe, au secrétaire général M. Oxygène Baou, Dr Mwanzali, l'honorable Edi Iyeli, la société Diaming, cabinet Exosia, Maman Sandra et Antenne HN de référence. Bien. Et nous, le bâtiment, je vais Premier ministre bien. Moutago, je vais m'amsou mouiller bien. Le bâtiment, je vais un bureau bien. Non, faut casting. Tobomi casting dans le cinéma congolais, il y a un qui bisson. Il y a quand même Kirim. Dans ce cas, 10 on a carré. Donc, casting dans le cinéma congolais, il y a le soutien. Et le qui bisson, on a tout ça sans casting. Attitude, il y a des comédiens en général pour Congo et Matana, na ba niveau ba Côte d'Ivoire, to ba Camerounais, ba ça na scène biso, ba on a attitude, to comportement aux antennes. D'abord, c'est l'unité. L'unité, c'est un biso artiste comédien. On a bien Kirim. Ok, artiste, on soit dans Mansou, ça qu'on a mbakana jouera bien. Mais le cas où il y a Mansou sur la liberté, ou la liberté, non. Poto Sangana, to Longola, d'abord to Longola fertilité, to Longola fertilité, to Kenel Bosso vraiment. C'est ça. Merci beaucoup. Mais c'est la présence na yo, bambo bomani nyango tika nyango ina gravé pour de richesse. Ayopé na ba ba la voilà, président de mon présence na yo awa, matanga ya président sur poudre, to e ba moment gravé ni un moment gravé quoi. Tika nyango pona liwa ya pour de richesse. Dans le passé, ça va. Le passé, il y a bon, vous allez naïe. Ce que Simbi acteur a groupe sans souci. Il y a un problème. Donc, maintenant, on est à côté. Oui, oui. Le président, il a le rôle de protecteur mon il y a groupe. Parce que dans un moment, tant qu'on vient vivre dans la DEI, il y a famille. Il y a un peu de président a tellement beau. Mais sauf qu'à côté naïe et l'eau on a kanda makas. Mais à la ce qui pourrait côté on a choqué de makaya et pas naïe. À mon niveau c'est pelité après à Robenga. Bigi nani boye à l'obéla ngata on a pas raisonner. Limbisangai. Deli bossa osiliga. A osiliga considéré en oui. Magaya yo sana na. Dem na pesa le gane air moko. Umona alia. Asubuso na bilobe. Bo biso déjà suspension na ngai déterminé ali bosso. Oui. Na groupe sans suspension na sans bobo. Yeka za sala gango. Via talika ya boye. Il y a un cordon, cordon, voilà. Ça va bien suspension pour elle. Mais à comprendre que Madame Diamandé allait rapidement s'excuser. Allez mon colomé, alors c'est va aller. Le président Zate ni ne koloba, confiance société Kali, ni Tikali ba si bozana, ni ne koloba vraiment on va retenir ce moteur retenir. Moteur ko kamba bango ba akende akamba bango bien des pour les chances bana okamba. Donc vous que les bosso sur l'unité groupe on un jour une fois quoi. Bien un jour les ala sa on yo bana raté. Dans la procès à la voilà, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs. Vive les artistes comédiens. Vive les artistes comédiens. Merci. Nous invitons le président Massoumou pour le mot de l'NTPC.
Bandeko, tomeka ko réfléchir spirituellement et artistiquement. Spirituellement, je crois que Omonier Nabiso, Ozali pe collègue Nabiso, mais pasteur Monene Yamboka Nabiso, pasteur de la foi, Aouti Koloba Yango déjà. Mais pour la Italie, artistiquement parlant, nakanisi occasion ya boye ezali mpona kosala ke to se remettre un peu en cause. Toyeba mosala na biso mpina nango ezali nini. Bato ebele balekisi fi na bango presque kobimba na mosala oyo. C'est parce que tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas être mécanicien, mais bamosusu nzambe apesa bango don ya koservir mboka na mosala na biso oyo. Yango wana esengeli biso nyonso toza na kati ya mosala oyo toyeba pourquoi toyaki na mosala oyo. Toyaki parce que tozangi mosala, toyaki parce que toza na vocation te, mais toyebi kaka bilanda ngulu, ou bien toyebi ke mosala oyo ezali kocontribuer na changement ya mentalité ya mboka na biso, po toza kocontribuer na développement intégral ya mboka na biso. Soki totiango na mutu tokosala mosala na biso na ndenge ekoki malgré bapasi, mais toza korésister et tokozalaka toujours fier nango. Yango wana pasteur de la foi awuti loba yango lisusu mpona kosenga na bajeune oyo baza koya nsima bayebake mosala oyo bato babanda yango bazali bilenge oyo baza koya bayebake mosala nyonso eza na mibeko nango loyenge elekisa biso te toyebake discipline nde ememaka motu nyonso en avance. Lelo na lingwala nzambe asalaki nyonso pour que na départ na ye groupe ait continué. Nous aurions souhaité que groupe ait continué sans que écoute na susu mabaku ne tukutani lelo yo ndeko na biso pour de chasse azoki charge wana ko diriger groupe ça c'est pas donné à tout le monde. Mingi tozali ceux qui ont commis un succès, toza kowalisa kosala groupe. Te poto kanisaka keza blague. Ko gérer batou, ce n'est pas donné à tout le monde. Depuis 2009, il est loyo, groupe sans souci et résister, c'est que dès qu'on a mis son poule de chasse, azalaki pembamba pour que groupe ait koufaté. Yangona topeta maboko pour la poudre de chasse, s'il vous plaît. Ce n'est pas donné à tout le monde. Yangwana, ndenge tiki biso. Ezala, o azako landaye mboshilo. Basala tout pour que groupe sans souci et kende toujours liposo. Ndenge na lobby ko sala groupe, c'est pas donné à tout le monde. Il faut qu'on gère ba tempérament ya batou, qu'on gère végétarien ya batou, ça qu'on diriger. Et mingi c'est doit sali 2 mois 3 mois groupe Banzani a continuer dans zonzingi pour amoni na liana sala groupe nzoka ndeza la kapasi boye. Ya mwana ba groupe nyonso ezalaka eza ko exister, eza ko persister. Toza ko pesa merci, félicitations na ba président na bango. Ya mwana tozo suki sakaka pona ko senga na ba artiste comédien nyonso na ba occasion boye tozala na unité, tozala na bomoko. Toyeba ko bunda pona ba avantage etali musala na biso. Peut-être tokozonga la démarche na ye mais en TPCD président Souma Zali aza mieux placé à kosangisa biso pona koluka na ndeko lisusu. Bona famille na ye balobi ata assistance na bino artiste comédien bazomona ngo te ata liloba moko na famille na ye kuna bino artiste ezoli loba mate mais to moni bo mipesa ki na bino to ba président pour de chasse puisque pour président pour de bozala ki na tout le temps comment. Président pour les chasses d'abord qui na actualité. Papa na somo mba après ben actualité makasi parce que biso to yebia biso to ba to akala. Bana biso à 15 ans 16 ans 20 ans ba kapanga mu mbate. So on prend les gens différents pour les chasses bana nyonso ba yebia parce que à travailler awa avec toujours na audiovisuel. Mais on a so pour na 5 ans mulai.
réseau senga vraiment que encadré na biso ya NTPC ba chaque Congo beta porte ma casse pour ba kundande na biso la différence yango parce que pour les chars toujours na média yango moni kapora mulumba bunga ki na scène tango ebele na habite to négliger non mais tango bunga na scène tango ebele muso ke no beta porte Vous avez un souvenir. Mais nous avons pour des chasses. Je vous en prie un mot par rapport à la présidence. Ça peut conseil conseil na kopesa kaka ce moto bakolinga azala mokambi na bango batosa ye bayoka ye balongolaka ene balongwa discrimination bazala na komikitisa bazala na bato nyonso bazala limité te